bande ko balandi yo kani télévision na sepelara mingi komona na biso na bino na kati ya chaîne oyo vraiment nzambe na biso apambola bino ya solo na yebi ya solo ete to biso na bazwinga na moi keli azwinga na moi brusque parce que nangaki na bonga mapenza parce que bato babaki na zala so na bras cassé mais bo limbisa ngai vraiment je crois que ozala ya suka e oya lisusu te bo bitsa papa bakute torobongisa mikolo ya mais sinon nzambe na biso apambola bino na sepelara mingi kozala liboso na bino parce que ensemble to betara masolo bien kitoko ya malamu mingi mais lelo na yeka na moi analyse moko ya mutie na mona rango au milieu de nous le Congolais, au milieu ya ba couple congolais comme ailleurs pe ezalaka to so le bel estime de soi. Na ki ba nous ba bouger na ndako ba bi estime de soi, oui, estime de soi. Mais avant tout, nous repensons à nos mots, nous soutenir Abisso. Merci énorme, alors énorme. D'abord, nous sommes pour la journée le 12. C'est vrai qu'on n'a pas fêté le 12, on va fêter très prochainement. Moi, je peux sa date na télévision, ils allaient moi mon boulot, et que place ils allaient limiter moi mingi. Mais merci énormément à tous ceux qui ont pensé à nous. Bon, moi la calamine était vidéo et koya ba on soba yembe la kibiso. Il y a ndengani to sala ba shoot photo na biso, il y a ndengani to kende moi ko sepela moi quelque part, na ndito la bino ba photo, na ba image nyo sezo ya calamine. Tous ceux qui ont chanté pour moi, merci énormément. Parce que l'image Nabino et bon mis très bien. Pas yemoko mutasolarana ba image, vrai dire mais image les hommes maloba, les hommes makolo, les hommes les autres tambola kelimboma, kana mingi ta osala bino makama la mo mingi. Donc nazongi pour nous sabino boye que l'estime de soi est un truc qui est une qualité en quelque sorte. C'est comme ça que je dois l'appeler. Et ça qualité moko. Ceux qui ont zangi yango, on a un déséquilibre. Il faut une estime de soi. Il faut pas confondre entre l'estime de soi et l'orgueil. C'est deux choses différentes. Mais ils ont presque vrai à peu près koko ma place moko. Mais kokanité. L'estime de soi ils ont comme indima. Savoir s'accepter. L'estime de soi ils ont comme paie sa valeur moko boy. Ils ont différent na orgueil. Orgueil ils ont un mutu oyo. Même quand il n'a rien là, il fait la tête quoi. C'est différent. Mais estime de soi ezali estambolana humilité moko boya accompagnera yango. Olingo mi pe sa respect na mena moi humilité moko boy. Pas nécessairement na rolinga koloba oyo nini ozanango. Mais ce que tu as à l'intérieur, ça parle d'elle-même. La qualité aux na katina yo et lobaka avant même que tu font la monoko loba. Il ne suffit pas de passer à la télévision et nous dire que ngai n'a bien éduqué, nga maman la papa la pesa nga. Non, il ne suffit pas de le faire. Mais on se le voir quand on te regarde, ta manière de parler, ta manière de faire les choses, ta manière de réagir nous permet de tirer des conclusions et de dire que muto azali vraiment nakati a respect na yemoko ayebi komi batela, ayebi koloba, aza éduqué, vraiment félicitations. C'est vrai que de nos jours, c'est très difficile de retrouver des personnes bien éduqués, qui gardent leur éducation reçue à la maison par leurs parents. Et belé azana une éducation bien, c'est que na base, au moins que papa na maman na une éducation bien. Bande connaît pas musu une éducation bien, mais tellement to sangana biso nyso nakati ya musala au lycée bosangani ko finga na maramunyo sekota. Mais garde ton estime de soi, garde ton éducation, ton instruction et garde aussi le respect de ta famille parce que tu es ambassadeur, il y a ba famille na biso. Nazongi na nkati ya estime de soi mingi mingi wana ndope sa différence entre estime de soi na orgueil. Pourquoi je parle de l'estime de soi aujourd'hui là? Oyebi soki mutu azan estime na yé mon côté. Même tant tobo tarabana faut tope sa bango yango ya solo loko la qualité parce que soki mutu azangi estime de soi bako marcher sur yé. Akoye bakomi pe sa valeur tesika wa pe sengeli. Barobanda komi mona inférieur qu'aux autres. Et ça en quelque sorte manque estime de soi en quelque sorte ezali ekopé ça ekoisara mutu na complexe d'infériorité. Abandomo na biso bazaka super pour lui ça ne suffit toujours pas. Net akomi kakate. Non, il faut que la sûr de soi. Na orgueil te mais zala sur na yo zala na boyebi ya soki nzambe ba qualité topé oyo asali kati na yo ekoki po na yo balobara d'ailleurs le bonheur ça se crée, il faut savoir créer son bonheur na oyo zanango nzamba pesi yo soko yebi ko bomba yango to yebi ko salela yango te ndeko na ngai okobana komona ka baninga ba obonga bantinga nde baza bien baninga ka kitoko yo zo kufa na souci na pasi na motema na yo. Estime de soi pona nini na ke na côté ya couple, estime de soi faut ezala ratang boza en couple pona nini. Ce qui moi si azomi mona neti ki yenda kokite yende te arobanda ko kanga bambanda imaginer na ba obaza na ba obaza ta bando kangela bonka akanda pona yi azomona neti ke ce qui mutu moko boya telemi pene ya mobali na ye
pour na yazo monaka leki mobali na kolinga kaka. Mais si tu as l'estime de soi, c'est vrai que mibali pe amo boleki sera pe un moto wa peta papa amo boleki sera sincèrement. Bwana kolula moko moko tali penda place ni longo na place au komi to comprendre te. Oui, ça y arrive, mais sois d'abord sûr de toi que attaquer wapi wana za yangai. C'est vrai que l'amour n'est pas un acquis, mais quelque part faut avoir une assurance wana. Il faut pas kozalaka ko panique à tout bout de champ quoi. Au monika fille moko pemena mobali no bani roza ki pelekese. Yomi talana no mi lobela que non, avec les valeurs que j'ai, avec ce que j'apporte auprès de mon mari, avec la manière dont je suis son aide et koko kende bongo te. Mususu pe za pe biso pe ba fille mususu. Ozanelo ko pe sa te quoi. Basi alelo bakanza ke ba on kan defo ba pe sa bango. Ba on kan defo ba sa ila bango. Bango ka kande bango ka non. Moi s'il faut y a peine apport na yo na vie à mobali tanga moniken moi si côté na vie na ma changer, c'est comme ça qu'il aura peur de te perdre. Mais soki mobali ça n'a rien à foutre. Ozala terme mon changement t'écoute beto ndinga ya te mikolo vraiment na pemi ba mbongo na nga liango fort yebisanga vraiment ta yomo donc tango kolingo kende tango o mona mutu pembene fo banga parce que yebi que nous za na eloko te o ya ko perdre ce qui OK kutu a rejoindre tant na ya ko sala économie te il faut y en a vie à mutu o bakisa moi un plus ezate po yo soustraire kaka o longoleli mutaba tuti ya kondi ti asisi ya keite. Si vraiment tu aimes la personne il faut que ta na vie na ye pour na boye bako ko sala ba projet d'avenir ensemble bo travailler bo musée sur yango ba tonton pe côté morona lo banana na bino pe bozala mabe mutavani no amuser na yo ici OK bala mususu au moni place simba ratende yango après ton koma kuna e betisio muto komo lela oh chérie nanga wana pena linga ka mingi mais na yibite lo ni ekosaranga komo luka ba ndoki oh ba loka te iza ba posa na yo ya nzoto na bilinga linga nazongi l'estime de soi mobali pe également faut en estime de soi. Si vous avez une estime de soi, vous avez une estime de soi, parce que quelque part, vous avez une insécurité, vous avez une bien confiance, estime de soi, moi respect moi qui yo moro boy faut ezalaka air moro boy oyebi eloko ngo te eloko wana na lobe eloko mo bo esala na kati so lati bien oyebi pena na lati bien esimbi eloko mo esala na kati wana mo estime moro boy oyebi kende na za boy na ko signer ministre elongo ba longola ngate na okota o caméra yé na okota oyebi ba air wana te eloko wana faut zalaka nango en permanence ezala et commander orgueil te pona ezana porte car ya comme orgueil mais ezalaka oyebaka que je vaux quelque chose, je suis pas nul. Je peux apporter quelque chose, naza utile na société, na ko mema makambo ebele. C'est ce qui est important. Yango pe musu sezo panza ba couple belé ko manque d'estime de soi. Moi si azana un intérêt roko sayote. Mais yo za palpiter soko moni na mobali nyonso, ata mata misala, ata ba masane akala yo o palpiter nini yaya. Ozo palpiter nini za sur dayote. C'est ko zo comprendre te nini ozali. Ce qui déjà balingi yo baponaki yo parmi multitudes yo ne mutu baponaki quand au Bible j'étais choisi parmi les multitudes j'étais choisi c'est toi alors quoi reste tranquille hein ça là siko que bolingo na bine nunate esalara bien oyeba ko bongisa kanko sarkla kango ko tchaka ngo ba fumier ezala kitoko yango muteza force na yo kozara na force to ke no so disara mutu nyonso et si diso respectande so pai monde sopio tika yango poza bien te zala na estime de soi zala na moi respect na yo ya yo moko zala na moi ki bomoto na yo muto alingi yo il ne suffit pas obanda ko sona kana bato musu po alinga yo soko alingi yo o soi no soi na te ya alingi yo vice versa pour la femme aussi kozala rona te yo linko mona ba pesa bonjour te surtout so moninga moi ça ki toka pesa mbali no bonjour c'est ka likanguna na ndenge nini c'est koza sur na yo ta zala sur na yo zala sur na bolingo na yo tika pesa imbote si ça déborde oui je t'encourage de lui poser la question ya resona te ya reposer question dignement en tant qu'une femme qui se respecte en tant qu'une femme qui connaît sa valeur tu lui poses la question mais lui là c'est qui même okomoni tanga so na poser question poser la bon lui là c'est qui. Hein? C'est qui? Donne-moi la réponse, c'est fini, on va observer. Tant qu'on va payer sur réponse, on va observer au talapé. So makamba lobby, na makamba osala izokokana. So izokokana te, na pesio accès à kokende nango susu na okende susu na enquête na mo musika po biso basi to enquête ko le FBI. Pour so biso to continue dossier, tina source to okende koyeba o découvrir yango. Donc c'est un peu ça, je voulais plus parler de l'estime de soi, il faut ko zala nango. Et puis bana na biso to zobota, maman, papa. Donc on a bana na kena côté ya bana au boti mwana na faut yebisaka mwana na yo ce qu'il représente pour toi ko yebisaka mwana na te longwa kuna ta la face mabe yo pela mwana libabe maman ozo longola estime de soi na kati ya mwana na yo makamu yo moko zo finga yi
hein biloko zo semer na kati na yo na yango mutezo sala ke mwana na yo azoko koyeba ko s'assumer te bazo déranger nga bo comprendre que na Congo pour muta vanda kimi za problème mwana na yo moko nde faut pesa ye maloba ya kitoko obisa que tu es grand tu vas devenir une grande personne tu es intelligent louer ba partie na ya malamu pour ne permettre ya bazala na estime de soi na kati ya bato soka komia ba que non je ne suis pas rien je suis pas nul je peux apporter quelque chose je peux faire quelque chose papa maman yeba ki zala important yo muto zala yo di koshi lokwa tata na bino longwa kuna au mona di babe pena bana bote makam nga esimba te non tu es en train de détruire ton propre enfant de tes propres mains hein la femme sage ne peut pas être comme ça tika bi fingela bana tika yango et détruire sa estime de soi ya mwana il faut l'encourager il faut plutôt ko memaye na sens que ayeba ka sape na ba valeur oyo société za nango besoin azana ba valeur oyo mokile ko yeba ko za nango besoin yo po ko za nango besoin ainsi de suite ba lobi biso moko mutu toyeba ko créer ba vorien na kati ba famille na biso to na kati ba mabota na biso lobi tango ba kokola baza nul robanda ko lela ke o ndenge ezana nga pena di babeni ni bana na te. Depuis le bas âge, qu'est-ce que toi tu dis à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur donnes comme éducation? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te bats pour que l'obi base à la bana ya batu? Pour la base à la estime de soi, pour la base à la paix utile de la société. Mais si tu ne le fais pas, pourquoi tu te plains demain? Pourquoi tu te plaindras demain que personne ne peut faire ce travail à ta place? C'est toi qui dois faire ce travail, maman. C'est toi qui dois faire ce travail, papa, de prendre tes enfants, de leur dire ce qu'il vaut, ce qu'ils peuvent apporter dans la société et ce qu'ils ont comme qualité, louer qualité na bango yebisa que mais vandi ça mususu yebisa que non moi na ngai obi ko za mayele et loko bozo ko kango te pona bana mususu eza que azo zoate na classe non pas parce que aza mayele te mais suivi des até ozo accompagner était na classe accompagne cet enfant là tu vas voir qu'il va réussir accompagne le aide-lui par rapport à Oyo Yebiko Sala. Ce qu'on a limité, où tu n'as pas le temps. Cherche un répétiteur. Luka Mutumoko, Oyo, tant que ça m'a pelito, il nous a la rawana, Oyo Raroye Bara. Parce que mon professeur, mon sous-soupé, na classe déjà, ton bébé s'estime de soi et à moi. Dans le sens dini. Ce qui est commis Erwana, parce que moi, on a deux fois ça qui exercice dans la table à quitter. A commis Kofingae. Il y a un commission dans les missions sur la pédagogie na benga bato la pédagogie ba expliquer na nos professeurs azoyi bisa moi la classe yo longwa kuna yo to zora na to zanoko to zoba kende ko va kuna tu sais ce que ça crée dans la tête de l'enfant azo détruire estime de soi donc yo maman papa nanda ko zoka musala na yo ko sala ko bisa mwana na que tu es capable de devenir premier de ta classe tu es capable de faire mieux assurance wana mo te permettra mwana a kende lisusu liboso à relever les défis, à détruire les limites, ni on soit professeur, to camarade à cause des camarades de pays à l'élo, comme à bon. Na ba classe, ba natang batangaka, bolanda kaya solo makamuba na balobaka. Au moins on a outil classe, c'est ça na na camarade aux arandingeni. Na yebi saka moi na ngayoka, a outil classe aye muninga na mo ka c'est eh yo mutu munene, to afingeta la likolo. Ce ne sont pas eux qui déterminent ta vie. Pas du tout. Bazali, on a te coach, il y a beauté. Pour la dire que tu es beau, tu es belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Non, c'est moi qui te dis ce que toi tu dois faire. Parce que donc quand tes amis te disent ça, tu t'en fous éperdument. Donc ça te regarde même pas. Ça permet aussi à l'enfant à ce que à équilibré. Parce que moi, on a recommandé qu'il y ait une classe. Oroka mwana azoboya babiloko mususu azoboya bilamba mususu kolata meka ko vérifier au moins baningani basekaki yango baningani balobelaki yango toi rassure ton enfant aussi en lui disant des belles phrases babiloko moko rassurer pesa confiance na ye moko pesa estime de soi parce que ceux qui a raté on a bon mwana ezalaka pas si monta zonge l'estime de soi na kimukolo yango zo mona ba délire no c'est ça la sur internet er moko ezaba biso bazangi estime de soi kanda wana ko zanga estime de soi comment ofingani ka bato à qui paraté parce que yé moko tanga zota la pena mitali pena bien estime de ça ekufa déjà estime de soi ekufa parce que aboka mani na ndenge moko bazoyi ba ko réparer ba biloko ba erreur wana te ba maman na ba tata boye ba que estime de soi est très important pour na mwana nyoso to kozongela yango lisusu na ba cadre nyoso le to belika na cadre ya mwasi na mobali mwasi envers mobali mobali envers mwasi et puis bana to lo bango na kati ya ba ami ozala muninga mususu yé alula ragaka yango nde memara jalousie oui il est tellement un manque d'estime de soi. Alors, on a eu le royaume de splendeur et la vie.
Et lobby, ta jalousie. Parce qu'il y a des mon inférieur. Non pas parce que toi, tu la traites comme ça. Mais c'est parce qu'elle-même, au fond d'elle, elle a une maladie. Elle a une maladie, elle a s'accepter. Il y a comme une dit que je suis belle, je suis une femme, je suis aussi capable de faire ça, ça, ça. Non. Elle ne sait pas relever les défis, elle ne sait pas traverser ma kamumususu. Pour elle, elle a des barrières dans sa tête. Elle se dit que c'est eux peuvent ça. Moi, je ne peux pas le faire. Sera Monica que non, elle est des 6, les autres ont fait les universités. Donc, on a réussir, il y a réussir. Qui t'a dit ça? Ce que Dieu a mis en toi est plus grand et plus fort. Nazo découragé pour la université non, mais il y a de ceux qu'on a connu de personnes à Kenya université mais azo bimisé là bilo mo yo au CPL. On a quand estime de soi il faut aussi savoir beaucoup lire. Beaucoup lire les paroles d'encouragement, ça te permet de t'encourager toi-même, d'abord au l'auto-encouragement de toi-même. Nakoyoka ka ba parole d'encouragement, nakoyoka ba motivation, nakoyoka ka ba oyo ba réussir ça mingi et ko permettre yoko la souper. Soki yo zanga ki yango réparer ngo bongisi kolinga te bana no ba ko na kati ya manque d'estime de soi. Ils ala pas si mingi pour la ba ko réparer ngo na kimukolo. Alors maman, alors papa, travaille sur ça pour ko pesa ngai raison, mais quand ça la observation wana ou na milieu de la société comme on a que et ça vraiment très très important. Je crois que na kina suka awa pona lelo na koye la bino lisusu ya solo ngana na lobite ngana sabino na tika ba nyoso ba loba silisi ngana koye la bino lisusu analyse sur le papa de Peniel qui est passé à la télévision pour nous expliquer makambo ya Peniel na mai Kalambai. On a des points pour, on a des points contre. Mais sinon, ce papa a bien parlé. Merci beaucoup. On a senti en lui que c'était un papa qui n'était pas rancunier. Merci mingi na baoni so basouté na chaîne oyo. Merci énorme na ba oyo nyonso. Basala ki na ngai pour la journée na ngai anniversaire. Basoué na bino nyonso ezala ki kitoko malamu pour na ngai. Mais kasi kala mingi te ba image ezoya bo sepela. À très bientôt. Kelimboma nasuki wana. Pesa bango mbote. Pesa bango mbote.